Salut mes fans, je vous adore et je vous aime. Salut mes fans, Barbie. Un contre sans de Macam, un contre sans des bilingues, un contre sans des bapéjos. Barbie, abonnez-vous ma soeur à la vibration officielle. Barbie, ngayo nazana justement devant Bino, vous soyez pendant qu'on le bébé maloba, pendant qu'on paie sa bino Macam, pendant qu'on paie sa bino baïdé maïle, et puis il y a coco qui s'est à Macam na bino, il y a coco la bino ba plaisir. Barbie, ngayo nazana Barbie, moninga lelo, un contre ça, Barbie, moninga ba jolibité, tensera bien, moni espace calme Barbie. Oh ya salanga pour bazala nazala. Dieu merci ndanga Barbie mobile mo ya poussé, mobile mo ya goût salanga ba char de poulet. Je salue un grand caméraman. Dieu merci ndanga là. Na pesi mboti na ngai na moko Jet Li mon coordinateur privé. Il s'appelle Jet Li mobile mo ya poussé ya goût. Il y a taille mo ya plusieurs ya goût. Na pesi mboti ba fana nga boza partout dans le monde entier. Boza partout bisika belé bisika baso na pesi mboti na sengi karbo s'abonner merci na kati ya chaîne ngai adia la vibration officielle babilo na yana awa pour na kopesa ba papa kopesa na ba maman moi ba idée moko ya goût quoi ba maman ba ko soigner ba papa na bisoté papa ke musana chemise tingama col e gumba mate liboko kutu elamba chiffonné quelque chose koloba te kitoko côté ba maman na ngai yongoli mbongo kakolera mbongo ti wapi faut aller à l'aise tendre envers papa et ba ko soigner papa et on ba bimisa biso sokola papa bassin moko ya munena quoi o papa ko zina kati ozonika ça me donne juste pas que ni comment c'est pas que ni comme non nga soni na kokota douche non papa tanga uti musala uyambi papa na yo a papa na yo a bébé na yo a mbai na yo uyambi olongoli veste to chemise azaki nango ufungoli lasi ya soulier to ya ketch to sandal ufungoli olongoli ti mopanzi olakisi papa nano premièrement nano ben na ye olakisi mai ya kosokola to okoti na ye osokoli papa sokola papa lokwa mwana te mais sokola na tendresse pe charisme ozonika loko ozonika te ozobwakele mai bozosolola bozoseka papa silisi obimi na ye olakisi biloko ya kolia papa lia papa ki na chambre apemi yo wana ozoclasse place papa lia ekiasta ya kibo faut ozalaka mpe na teni ya koyambela papa papa koti na chambre olandi papa ponto solola papa mosala elekaki nini papa kuna ezalaki nde biso boye bien ozokarese papa ozosimba papa bobo omwa ata mwa moko elongwe abeteli mwako moko bobeti yango ya shosho opemi oza lese na mbetu na papa bokosiba ata 3 coups 2 coups papa apemi alali tongo mwasi alamukaka 7h mwasi alamukaka 5h 5h wana otili ya papa mwa chauffe osoza chauffe ona yo otili ya mwa tina ye papa no na mbetu otili ya mai na douche papa aka na mbetu ozwi pepsoda na yo dentifrice otie na brosse papa aka na mbetu papa tanga lamuki bébé bonjour. Comment ça a été la nuit? Je vais bien après d'avoir pris maman aux zones en brosse. Papa brosse. Papa côté dans la douche. Papa sokola, papa tango bima au fandi. Mais la maté na yo, ata moi café, ça moi bien. Et ninsata, mchupo ya nzoto. Papa melati, papa kei. Yo na simutiko loni kama sani. Obungisi ndaku. Soki bilamba ezali unikima bilamba na yo osokoli oke wenze oyo olambe papa obongisi ile ya table na ye osokoli olongola mwa chaleur wana mwa solo ya milinga papa kobengo bebe na milona bimi avant na mosala
Yao retika quelque part. Boke bomeli. Tango ya maman. Boaka papa na mbetu. Puiti sala. Si ba papa balula papa. Lembula papa. Caresse papa. Ozula la papa. Ozu siba papa. Papa za nkwiti, papa za olemba, yusko zwa musala ya kobalula papa. Eza basi musuba kokate, nazo likate kotia libolo, noka mabe, non. Lembula papa, siba papa, matela papa va posu bele, osibi, usale poezala. Basi mususu ba bongote, moi c'est fou za propre na ndaka libala. Libala ndi ngwana koza propre koza la respect yeba ko répondre papa yeba ko sama kamo bulwana bulungeza tikabu mundu to mona ti bongo ti alors ngabi makasi eza ba film suba ko kovala mbalite papa mama Kosiba, elle est qui n'y sont tout. Alors, pissons au plaisir. Même on a droiture. Il y a moins de salabes pour tout ça. Mon bala au lungo, le bité bolungo et matana nini, il faut matisa papa bolungo. Papa ko fa na msala bo ko kate, faut kana muna mwasanga. Faut kana benga mwasanga. Ako singa tana msala te ba benga kosi mwaka po bodini. Pour ma cam sous ça la papa pour tous à la nango tu resposes à la nango et moi ils ont motivé papa bolingo ils ont mata yo basi ba yo kabala ça yo tomber le quoi bébé moi ça za la bonti donc nga na bonti yo ngape bino boza bonti nga bi makasi ba fana nga bosa boni na kati ya de la vibration officielle. Il y a moins de bilingue, il y a moins de jolibité, de sentiments. Oh, tu peux c'est le poteau là qui ça. À quoi faire? C'est quoi l'amour? L'amour sert à quoi? Pour avoir l'amour, il faut voir quoi? Hein? Oui, bien, tu es bolingo. Et bien, tu es bolingo, c'est nini. Et puis, tu es bolingo, il y a nini. Bonne affection. Bonne affection. Ba moment autour les kanango, les angwana bolingo. Yo mo suzaka mo kotoboka. Oza impoli envers ba semiki. Non. Bonoti. Nga bi makasi ba fa na nga yango na yaki un peu consoler bino, un peu ko ebisa bino nga ko ebisa bino un peu makam na zaki na ko. Ba fi ba we ba souté ba sa ba nani. Moi ça mi tiesu na place na été. Moi ça comme quoi mobali. Mobali otika ba sina salita yo kuta ba sina salite. Mobali okuta otika tapi wana tapi na ndako fa da un mois. Ça va brosser on ata ko brosser sinon c'est pas normal. Rideau donc beta une semaine na porte. Na la c'est quoi vérité en ndako, propriété en ndako. Rideau ya moisi, rideau en ndako. La porte ou la fenêtre. Jamais ko beta une semaine plein ça ba sokolango. Na semaine moko koni comme deux fois. Ou bien au longoli ou changer. Na une semaine ba monata deux rideaux différents. Tapien de Kobeta, un moitié, sans oublier, si on te bande à broussette, il est qu'à mon pépé. Et l'eau Kobasan, au fait, l'eau Kobasan, il se met un calendar. Faut bien, vous êtes à mon samedi, vous changez un peu pour ce ndako. Le lot est venu à gauche, le lot est venu à droite, le lot est venu à 4-4. Vous changez façon. Mais bon, mon cas, fais-moi ça façon. Oui. Ou même si vous le connaissez, ou pas, ou si ndako, bimino, mon pépé.
mopepe o tombo na barido ndeko ebima na mopepe ndeko solo kaka moko uniki obandeli uniki basa gani ka basa bimisi pe basa na teza propre obimisi yango kaka et puis ba fio batandaka basa ni loko basa na maiti unika basa no o pangusa basa ni na yo pangusango pangusa balutu pangusu classé uniki nyonso na ndako ezo ngaloka biluka sika yango ande mwasi foza la kaka sika kolinga toza la kakala ba monuka le moko le bine le moko te foza la biluki différent. C'est comme ça la vie, c'est comme ça il faut faire. Bongonde mobile lo ye moni bo pipi ngu kitoko puis kolinga te kablo nyonso na mobile somba oza mwasi ndenge nini mwasi atondisaka biloko na ndako mobile te mobile komona boyebaka mobile asombaka congélateur mobile asombaka ventilateur mobile asombaka TV mobile asombaka mousse bakit akosomba pe radio yango wana esili o mobile asombaka yango wana na ndako mwasi nde sikoyo ayaka sikoyo na mayele te nabakisa pe oyo nasomba barido nasomba bakopo nasomba basani sika nasomba bilamba sika nasomba banini boye mutakoti pe ndako ayoki gu mobile eza biloko ni oyo asokipaka na ndako yo pe foza na biloko na yo okoki kosokipe nango na ndako. C'est comme ça. Oh, tu peux tambola, le eza bongo. Nous sera mobile. Nous sera mobile. Et le loco la serviette, c'est à 500 francs. Tu peux l'acheter. Thé d'oreiller, c'est à 2000 francs. Badra. Babidor melina maï, moi baloutou, na bakisanda que c'est la propre esthétique. C'est à toi de le faire, c'est pas un homme. Oui, c'est que maïli, on a une piste un peu de découvrir basi. Moi, c'est fou et beloni na zana. Roli na on a quatre ndako na libala. Et loni na côté au sala pesiba. Na koko kende wapi pona pesa ba rapport na solo là. Moi, c'est faux à la ramaïli tout le temps partout là où tu es. Faut à la maîtrise, faut à la koyeba ebele. Oui, nzima ba ayeba trop oui. Il faut na yeba pour rendre mutu naza na kobongisa société de mutu déjà azana. O asale mais yonde ce qu'on a pour obongisa, pour pesa mo valeur. Moi c'est faux à la bongo. Moi c'est qu'on to kanga maka esika moko. Moi c'est faux déplacer ka. Moi c'est faux ça la boye. C'est comme ça la vie. Et là, on a qui na pesa bien comme il na biso ande ko na basi na surtout solo li moi mingi et que ça nga bien ce que commenter, ce que aimer ou partager et que ça nga bajar et puis ba goût et puis ce qu'il sous au s'abonner les sous au ko ça nga plaisir wana ko lax oyo yebité oyo aïda nga boina ko kate commenter to komela nga ni mona ngezawana komelanga toko solo la to fandi yo moi c'est sentir tala ezate ke biso to koka so mo ne pesa non kokate bat basala nga pona ko ende benga na ko fandisa yo na nga mwana muke atoza mama mbinga na ko fandisa yo na ko epsindi nyo sala na ko pesa yo na ko consoler to na consoler yo na ko donc on peut se marier na linga bino makasi alors vous s'abonner massivement aux chaînes bino bonga mingi chaîne peut s'abonner mayele et bakisa la biso bakisa la en plus hein non mon pena linga makasi na linga bino makasi à la prochaine ba pour na bino ba fille.